Des anges Kitumaini akomi nzoto mwa makasi. Esali mwa mikolo, elenge mwasi akomaki na centre de santé na bokono makasi. Azalaki na fevele na mpio makasi. Nilikuwa nasikia kichwa ilikuwa na luma. Vile nilikuwa nasikia baridi. Nazalaki koyoka mutu pasi makasi. Fièvre likolo pe malili makasi. Nazalaki koyoka libumu pasi pe nazalaki kosanza. Nayaki na l'hôpital pe monganga akomelaki ngai kisi na bon ya laboratoire. Résultat ebimi ete nazali na fièvre typhoïde. Bakinipatia yeye peke akinipatia majibu ya resultat yangu ya labo. Akeseni nagonjwa fièvre typhoïde. Kolanda batu ya mayele, bato bazali na mibu zomi na mwambe kino likolo nde bazwaka typhoïde. Kasi na mikolo miye, bomati ya bokono bomonani epai ya bana. Misusu kutu bazali na se ya mbula moko. Ndakisa emonani epai ya Paluku Gérard, oyo azali na l'hôpital ya Beni. Mama na ye Micheline azali kobeta lisolo ete akokaki te kokanisa ata moke nini ezalaki kotungisa mwana na ye. Nilikuwa nampatia siro ya kikozi nazalaki kopesa ye mai ya sukali to pe sérum glycosé pona kobundisa pulupulu pe mono pona fièvre eye monganga akomaki kasi kobika ezalaki. Yango toye awa changement emonani akomi kosakana malembe. Typhoïde euti na bactérie Salmonella typhi etambolaka na mai pe na biloko ya kolia. La transmission est orofécale. Donc lorsque les selles sont epesamaka na nzela ya monoko pe na nyei ya moto oyo azali na bokono. Soki nzongo inene etiami na esika elongobani te ezali mbeba na eleko ya mpela motango ya bakoni ba typhoïde momataka makasi pamba te nzongo inene ya bato ekendaka kino na maziba pe mai yango bato bakendaka kotuka yango pona kosalela yango na ndako nde bongo bokono bomataka makasi na engumba Beni. Fevele typhoïde ezali affection ekoki koboma. Tomoni ete na mobu nyonso koleka motango ya 20 millions bazwaka bokono yango pe 150,000 bakufaka. Okoki kobika na komela ba antibiotique. Atako tango mosusu bokono etosaka kisi te. Les conséquences sont énormes et comme pour toute maladie. Donc d'abord, c'est une fois que les signes apparaissent, les malades ne plus à mesure de travailler pour ça. Mbano ya mabe ezali makasi. Soki kaka bilembo bya bokono bikomi kobima mobeli akokoka lisusu te kosalila baili bota. Esengeli ya vanda na mbetu to pe na l'hôpital po abika. Moto ya kofuta pona kozwa lisalisi mozali kilo pona bato mingi. Ezali pe likambo na tango bokono bomemi ba complication soki ba soin ya malonga epesami te. Yango ekoki pe komema na liwa na kotala ba complication tomoni ete michopo ekoki pe kotoboka. Wana esengaka na lombango lipaso pona komeka kobongisa mochopo oyo etoboki. Mbano esusu ezali pe péritoni to kufa. Maladie, donc c'est une des complications que nous pouvons citer. Donc elle peut évoluer vers la perforation, et vers une péritonite et même la mort. Longola ba antibiotique bakoki pe kozwa mangwele pona kobundisa bokono. Mangwele mabale basalelaka na bambula oyo nyonso. Na décembre 2007, OMS etiaki mangwele ya sika oyo ezali kokomisa nzoto kolongono pona mibu mingi. Yeyet Mavinga pona VOA Afrique Kinshasa.